Parce que les pasteurs, le gouvernement pasteur placé pour là-bas, il est à côté, il y a de l'eau, et le dimanche, voilà, dédicace, il y a tant de l'eau, la saison des oliviers. Parce que les gens sont là, il y a tout ça. Alors, pour inviter l'eau, papa, maman, jeune frère, jeune sœur, au cas où on a la lèvre, après le Goliath à l'église, la saison des oliviers, avec le pasteur Blaise. Alors, le numéro qui est affiché, c'est le numéro de l'homme de Dieu, 1243, 81, 50, 33, 475, partout où vous allez, vous pouvez trouver parce que c'est la date disponible. Voilà, je vous laisse les gens de suivre. Les cultes, on se retrouve juste après le culte. Merci beaucoup à l'intérieur d'Armous Baba. Ok, suivons le culte, suivons ensemble. Voilà, merci. Nous sommes en direct dans YouTube. Donc, nous sommes en direct dans YouTube. On est suivi partout dans le monde. Pour que Nzambe azonokumu. Alors, lien ezali Canal Future News. Même de Tonayo, sur Canal Oyo, tu peux l'envoyer, lien Oyo, ezali Canal Future News. Et nous sommes en direct. Amen. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que d'habitude, on l'appelle pasteur, mais moi, des fois, ça me complique. Parce que quand je regarde ce que Dieu fait en lui, hein, donc, il a plusieurs grâces. Il a la grâce d'être prophète, il a la grâce d'enseigner, il a la grâce. Il y a Babateri,
Et c'est un homme que Dieu a élevé dans son église. Et aujourd'hui, je pense que Obima Pambate. Il y a un loko en particulier dans la vie et pour changer vie. Alors sans plus tarder, la l'homme de Dieu, le pasteur Placide, sous vos acclamations. Yahweh, opambola mbonga oyo makombo na Yesu Kristo. Amen. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Tozaka ya kotelema. Ésaïe chapitre 6 verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: Mais voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: Mais voici, envoie-moi. Yahweh ezala interprète parole na yo na kombo ya Yesu. Amen. Tofandi. Je rends grâce à Dieu pour la mosala oyo ebengi ngai lelo, pour que toya koloba de la part du Très-Haut. Et je suis convaincu que motomoko a pas poids. Ndenge révérend Blaise alobi eloko moko ekokota na kati ya vie na ye ou ekochange vie na ye. Je dis un grand merci na révérend Blaise Kabea pour la marque ya confiance et à honneur ou à témoigner à biso papa nanga kola pambola yo mingi paka levi mutu na nzambe kola beniso ebele kolo abénissa auditoire mobimba au nom de Jésus-Christ. Mes amis, thème nanga ezali, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Et ça sous-thème nanga. Parce que thème ma pessibiso kolobela, il y a moins alliés de spécial dédicace. Na spécial toza na makambo to ba mo mibale na kati na spécial dédicace na kati ya phrase oyo toza na maloba mibale ya liposo eza spécial bongo ya mibale eza dédicace. Kasi ngai na kolobela na sous-thème nanga ndenge na utaki koloba yango tantôt, mais voici, envoie-moi. Bandeko baza connecté en direct bazolanda biso kolo atindinga na pokwa oyo na ya kolakisa besoin na ye en ces temps de la fin. Et l'homme balobi eza spécial, c'est quelque chose qui est exclusivement destiné à quelque chose, c'est ce qui est, pardon, exclusivement destiné, ce qui est exclusivement destiné à quelque chose en particulier, ou qui a un caractère particulier, quelque chose qui a un caractère particulier. Et l'homme eza spécial,
c'est ce qui n'est pas commun. Et loko ekokani nani osote. Ezoti nangai nalobaboui. Quand on parle de quelque chose de spécial, c'est que l'on distingue la chose dont il est question nabiloko mosusu. Il y a une comparaison au ezo salama entre biloko ekoki kozala na nature moko, tout comme ekozala na nature différente. Mais na oyo balobi eza spécial, bapesi yango mwa marque moko boye, to barevêtir yango na mwa lokumu moko, na limemia moko koleka mosusu. Dédicace euti na verbe dédicacer. Oyo elingi koloba consacrer moto, un objet ou un lieu na service ya culte songolo, topé na service ya une divinité. Kobonza moto, kobonza eloko, kobonza esika na mosala ya nzambe songolo. Nalobi na mosala ya nzambe songolo parce que pour na mokili banzambe baza ebele, atako po na biso toyebi ete nzambe azalaka moko. Il est vrai que par rapport à contexte oyo esangisi biso eloko ya kodédier eza cet endroit oyo musala na nzambe kosalama dorénavant, mais aussi consacrer cette œuvre oyo ekosalama na esika oyo na maboko ya nzambe na bomoi. Mais cette consécration dont besoin, nous la voulons différente. Na ba consécration ya bisika mosusu otoleka. Déjà, cette intention de faire de cette consécration quelque chose de spécial, ezali révélatrice, il y a résultat. Oyo tozali kozela que cette œuvre, cette église, en cet endroit, est kokakobota. Oui, cette église a un parcours. Azana banzela oya lekeli. Nakata banzela wana, il y a eu de haut et de bas. Kasi mbala oyo tolinge loko moko ya motuya koleka. Les mots grecs oyo pesi biso na français dédicace et kokani c'est l'équivalent ya anuka. Nangina lobela anuka to batunyo soba oloba. Mais c'est l'équivalent ya anuka na hébreu. Kasi anuka wana elingi pekoloba, ta on lobi elingi pekoloba, c'est que lobi makambo ebele. Menga nazozwa moko o etali biso. Anuka oyo elingi koloba le renouvellement. Bakoki ko renouveler le côté ce qui est l'autre en existant qui n'a noté. Pour renouveler l'autre, c'est que l'autre va les alaki. Mais à un certain moment, et perdre qualité na yango, et perdre gloire na yango, et perdre vie na yango, et perdre ampleur na yango, donc et perdre puissance na yango.
Oui, moi j'estime que la carte Yamboka na biso, nangina bina un peu en dehors de l'église locale hall. Na carte Yamboka na biso, nous autres chrétiens de ces jours, nous avons besoin du renouvellement. Parce que nos aînés dans la Bible, désirent qui paie le renouvellement. David a dit qu'on va être pesanga molimo ya sika. Na catholique otoyebaka tolobiete mokonzi pesa biso mayele ya sika. Mabala na biso e perdre gloire na yango. O le perdre elengi na yango. Eza na bosenga ya nuka. Eza na bosenga ya dédicace. Ezali na bosenga ya renouvellement. Vi na kati ya bandako na biso. To na ba famille na biso. Efandeli na kati ya mboka na biso. Epikeli makambo na RDC. Ezolakisa ete eloko ya malonge eza te. Nyonso esi ebebi. Ekomelaki mpe Israël. Aloba boye na monoko ya Gédéon. Si l'Éternel est avec nous, où sont alors tous ces miracles? Tous ces miracles. Oyo baboti na biso, babetelaka biso na masolo. Elingi koloba, Gédéon azalaki na posa ya renouvellement. Ba miracle bazaki koyoka na sango. Ba vivre yango lisusu lelo. Ngana lingi na yebisa yo boye. Toza na eleko. Oyo nzamba zoluka bato. Mokolo lelo. O bako dédié vie na bango epa na ye. Po ba opérer ba miracle authentique. Oyo kinga bien te. Dieu a besoin des églises. Il a besoin de ses pasteurs. Il a besoin de ses ministres de Dieu. Oh, bako telema. Et qui vont œuvrer dans les frais. Oh, bako salamakam. Nakati ya bosono. Pendant que j'ai prié le Seigneur pour le message, Zamba yebisinga boy. Bosono bafo bakoti ebele. Occultiste bakoti ebele. Nase ya kombo na Yesu. Bazote ya ba mysticisme na église. Bazote ya ba science occulte. Bazote ya ba miracle. Bazo opérer ba faux miracle. Vous n'êtes là que pour la dénoncer, qu'on critique. Mais qu'est-ce que vous proposez de concret? Dieu a besoin. Il y a église, il y a bassade. Autre qu'on ne pose pas d'ailleurs. Pour opérer dans les vrais. Pour les faux. Que le Dieu de la Bible est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Cela n'est pas l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Na couloir ya Balaam. Ceux qui prophètent à Kosakolelaye. Poison Isaïe Nanzela. Ceux qui prophètent à Zate. Anes à côté lema. À Kosakola. Nalobi Nanzabé Nikolomani. Dieu me dit ceci. Devant le besoin du peuple. Il y a ma maladie dans ma voix guérison. Ma vie n'a pas changé. Pas de délivrance. Pas d'élévation. S'il n'y a pas de serviteur de Dieu qui se lève pour amener la solution authentique, Nansela Nabamo, Balaam a prophétisé. Nansela Nabamo, Anes a prophétisé. C'est-à-dire, ils vont se contenter. Na oyo les faux, bazo sale la bango, pourvu que bazo solution à ma problème de bango. Or les comptes aux alliés, ceux qui sont dans le sika, on est qu'on consoler les thèmes à bateau, qu'on restaurer ma vie à bateau. Et si comme un gouvernement qui les a pour échouer, c'est dans l'église. Dieu a besoin des gens. On va côté les mains. Va démontrer la puissance sous l'onction du Saint-Esprit en action. Toi, la carte Yamboka Hall, bien aimé, montre-moi quoi tu coopères dans l'alimentation.
Une année avant, la prophétie est obima. Maman moko l'église a un appartement na ye, pembeni wana. La prophétie est obima. Tout le monde immeuble na bino na limité peli moto. Tout le monde immeuble peli moto. Ba na l'église baza ba di makabu na oloba. Bien aimé, on a commencé à chercher le Seigneur. Tout le monde dit qu'on s'ambe la nzambe. Nzambe sala ete lo kwa neko mate. Sala ete lo kwa neko mate. Mes amis, nga pasteur classique, je pensais que incendie wane ko utela na court circuit et ko pele la ne na ndaku na bango. Maman en Afrique du Sud, ba benge ba tindeli ba image. Moto epeli na usine moko d'à côté. Moto ezoya vers ndaku na bango. Moto bandi kokotela ba bisika mosu pembeni. Elle m'appelle, alobi pasteur. Au moment où moto mzamba lobaki, moto na minito ezo poussa na pembeni na ndaku na nga. Naza na kimia te. Na yebite loko ni na koki kosala. J'ai dit à cette dame, maman, vanda kimia. Moto ane kokoma na ndaku na yote. Nzambe na biso aza na bomol. Alobi papa ya solo na yebise vanda kimia. Ndaku na yo ekosika te. Oyabike akati kosolola na bandeko ya Kinshasa. Na pokwa na bengiye. Mama yebisanga ndako esiki tu esiki te. Alobi pasteur, architecte na biso auti kobenga. Alobi eloko auti kosala na limete elekeli batu. Moto ebandi koya. Moto ezali kotumba. Ezoya vers ndaku na bango. Ba comprendre te. Moto ebandi kozonga sima. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Moto ebandi kozonga sima. Moto ebandi kozonga sima. Oyo Bible lobaka ete fleuve. Omoni nini poka topa katambanga. Ngomba. Omoni nini popo tambanga. Bamonaki la présence du Dieu vivant. Le Dieu de la Bible. Quand lui se lève, bandokiafi na biso reculaka. La situation compliquée reculaka. Apartageaka gloire na ye na maladie te. Apartageaka gloire na ye na binelité. Apartageaka gloire na ye na échec te. Apartageaka gloire na ye na piaka te. Moto ebandi kozonga sima. Moto ezongi sima échanger direction. Na otile de la pasteur ba vidéo na après culte. Ndako esika bazo filmer. Ndesika bazo la moto ekota. Ba voisin babandi kopakata mbanga. Ngana yebisi ezala na kimia. Poète komama. Na eleko ya suka. Ceux qui auront la connaissance de leur Dieu agiront avec fermeté. Bayebakoya banzambe na bango. Bakobange lokote. Bakosala. Et comme il a tangu yo sala. Les noms zabazo équipé yo po yo sala. Tangu zabazo lukabato équipé. Ndeko na biso Esaïe atelemi. Alobi ngayeyo. Nkolo tindangai. Ngayeyo tindangai. Tango lipota ekendaki koservir na kati ya temple avec le feu étranger na moto ya bapaya bato nyonso balandi na nsima limota na nzambe ebosani ke nzambe na bango azalaka feu dévorant ebosani ke kolo na bango azalaka moto bakia koluka moto ya bapaya pour corriger cela nzambe etelemisi Eli oyo aoperaka na moto eutaka nona Eli atelemaka tango alobaka loye fongwamaka moto ekitaka baprofeta Baal mutu ekatanaka epako ekokitela yo lelo ekokata bango mutu oyotinga te. Tu as besoin de cette onction oyo ekataka mutu elingi koloba boye de nos jours. Comment est-ce qu'on peut te mettre pour ça? Il faut un moto. Comment te la
nzoto ekobima bipayo balilangwaka babandi koyemba bazobina baokata bilamba ntango bakosimbama na makambo na oloba soki balobi kaka mais voici Seigneur envoie-moi likolo ekofungwama mondelo mosantu akokita akoyana vrai clip okosakola okomona dumonise okopere dans les surnaturels bato bakoloba ete tokomina mipokwa te bazwi kwiti oyo rwate akipaka rwate mokolo akitela Saulu bilamba elongwa na nzoto mpo Saulu asakola ntango azokitela yo bondumba ezolongwa na nzoto blocage elongwa na nzoto freinage elongwa na nzoto malédiction ezokuweya oyokinga bien te ndenge na aloba boye akitela yo asimba yo Saul atelemi na mabele akabati bilamba na ye wana ya kwitu oyo mesanaka nango nzambe alongolaka ye po asakola malamu kende nango na nzoto mwana bato David amaniki ye fia bato ebele ezokemba po botutwa balongolaka na famille balatisa yo bato ebele kobonga bato songolo edependre l'étoile na bango mpo na nini balatisi yo elamo ebongi na yo te balatisi yo vi ekoki na yo te David ntango amekiapo alobi vi nange ezalaka boye te yalona na yo mitala okomprendre ke vi oza na yango ebongi na yo te vi na yo elaka bongo te sake na yo ezalaka bongo te biake yaka na ngombe ya tulu eleki baprobleme yaka na ngombe ya mbalo esukisi ngana ningi nayebisa yo ntango lolo ezofongwama David azoloba yange ezaka bilamba te elongwa na nzoto na nga oyo yange ezaka libanga ya solo nde Yesu toza na bosenga ya Yesu toza na bosenga ya Yesu nde libanga ya solo nalobi ameni makambo esama na vina toza na eleko oyo kembo nzambe il faut monana. Écoutez-moi, na eleko oyo bato nyonso balandi le faux parce que l'église wana ezotonda po bapasteur wana bana mbongo po baprofete wana bayebana baebele balandi bango vrai ka moko atikalaka atali bandeko na ya lobi. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Batunyoso bakini, comment yokinite, yotikali kaka yomoko, yogaye, nana nzambo. Tant que le soleil arrête-toi sur Gabaon. Le soleil arrête-toi sur Gabaon. Makambo salama. Tozali na nzambo tanto lobakaya yoka. Tanto senga kakitaka. Tanto lukaka ya pesaka. Lancer nzambo ya yo défi. Nokaki muluba moko azoloba. Est-ce que yotenga pe na muluba? Muluba na lobi boye. Nana nzambo na tindaka akindaka tamemelanga réponse oyo kandaki nana nzamba kino oyo ngana tindaka tombelelaki ye tata kende 12e rue nsoka nzamba yebaka mpe 12e rue oyo kanga te nsoka nzamba yebi mpe boulevard Salongo nsoka nzamba yebi mpe Lufira nsoka nzamba yebi mpe balabala na bino Facha yebi adresse na ngate Shekoko yebi adresse na ngate titulaire ba bona Ngobila yebi adresse na ngate Bourgmestre Lemba yebi adresse na ngate chef Yari yebi adresse na ngate Menzambe kolo mokili mobimba ayebi adresse na ngate ayebi adresse
yebisi mwana na ngabo o nga tata na yo la salite yo osala mo fuka mana tente kayo bianza mwana fuka mina tente ki ye bianza na bandi koloba makambo po eza likambo ya renouvellement na obina mwana balia ekangaka biso lelo eza renouvellement ya makambo nyonso esuka kaka na biso epa na bino kokita te mwana nga na mosala matadi na di wawa loba moninga wawa papa na lola sala église et madame wawa église et madame wawa église et madame wawa église et madame wawa moi na bandi ko mata bagrade wawa moi na bandi ko mata wawa bato mosuba lobi c'est que moi non abimakana mokonzi numéro 1 yango wana zomaka bagrade pamba nalobi na mwana yebisa bango effectivement obimakana mokonzi numéro 1 me ya mokili oyo te obimakana mokonzi na bakonzi banda lelo nga natindi yo même soko ozolanda na bilili nke kende banda kobima na mokonzi na bakonzi yebisa moninga na yo banda lelo ngai ozomona kolukanga na banganda te kolukanga esika bato baomake le surplace te baomake le pate kolukanga esika bato ya blocage loba na ye po ete ngai oyo naobima na mokonzi na bakonzi mama yo sanga tendresse go na kuba na lekio loba mukozi na bakonzi loba mukozi na bakonzi papa le mukozi na bakonzi yeso ko bibi na ye fina yo Josué alobi ngai na ndako na nga tokosalela nzambe eske boyebi ke eza dédicace azosala ana besoin te ya kotuna nzela bana na ye tala soki moto moko azwi kindoki na ndako na yo po abanda koluka osenga yo permission te akokotisaka akombo na yo na liste depuis abandi mpe koloko na bien yango priere otosala lelo mpo ndako na biso servir nzambe tona bezo autorisation na bango te banda na mwana oyo akula kitana oyo asula landiso akuluna kitana oyo ashege kita lisusu oyo abakisi okomprendre nga kobosa na tolata bajupa mikuse loba tata nzambe nakotisi liste na bango na nko po ete nga na ndako na nga tokoservir yango adresse na bino ifo comme adresse ya nzambe eza possible que adresse na yo et comme adresse ya nzambe si tu crois ekosalama bongo soki todémontre nguya ya nzambe na biso na misala te on aura beau crier bamagicien bacultiste baotika misala na bango te tomemela bango bokasu eleki tomemela bango bokonzi oyo eleki un jour naketala mwana na ngai moko église bazaki koluwa appartement moko na Gombe ntango nakomi kuna tosololi ti esili ayebisi nga alobi papa naluli appartement oyo makasi nga lobi osiki ka wana alobi te nalingi yango parceke kolula eza kofuluar te nalulaka kozala na mbongo nalulaka kozala na mutuka eza posa te loba nalingi nakoma na mutuka nalingi nazwa bo nalingi nakoma na bo alobi papa naluli ndako oyo nayebi se nalingi napesa yo ndako oyo bapartement oyo moni oyo ya kitoko nalingi napesa yo na épargne o prix na yango o papa nalingi opesa nga nabi wiwi naza nango nalingi napesa yo ndako mofuteli me nayebi se nalingi napesa yo oyebi pourkui nazoloba na audace boye oyo avandelanga leki monene makasi biso ntango tokola okomona moninga na moko akonda mokuse
Yo leki na mbinga na monela yo. Yo bangaye. Pourquoi ce qu'on dit bunda biso mona na zabwe na memaka tareza moteur. Ndengo mona ngabo na memaka zamba gori. Ndengo mona ngabo na memaka Johnny Walker. Tango tangelo ba demo wana. Omitali yo moko kipuaka. Mais papa Lévier, lelo tino loba. Omonga na boye. Na memaka le roi de gloire. Na memaka le nom de la tribu de Juda. Na memaka la main cachée. Na memaka le bon berger. Loba na memaka. Oya leki munene. Loba na memaka. Oya leki chizaka bwana. Na memaka. Oya leki zakala. Na memaka oya leki mbasu. Alléluia. Yende mokozi na bakozi. Atuminga lo wala mwasi wana tunaka Yesu. Mkolo zone loko tepo na kotoke la mani. Ola ligyo pesa ngoe uti wapi. Nebi se mama. Kota na ndaku. Kene na chambre na bino. Kene ti na coffre fort na bino. Bimisa mbongo nyonso eza kuna yela ngai là où les romains sont poignèrent koto babalinga koyoka te mama kama filme mobimba mpona kishasa bakataka kamata mbongo nyonso boza nango yela ngai ya mama kei akamati mbongo nyonso ye nango na salon nabisi etanda yango na se atandi na se na tuni mbongo ekosomba ta studio abi papa ekokosomba te nake nazwi bakle ya ndako na bango nayebisi mbongo oyo ebi koza bizaleli mabe mwana na ngai oyo aza na besoin ndako oyo asomba sikoyo oyo ebanda otingamaki ye kaka yo mokie boye otiki baninga na yo wapi mbongo benda baninga na yo oyo kanga te omoni likola oyo oza mwana naoloba deja kasi yo do comprendre te mbongo benda baninga na yo mbongo benda baninga na yo nake na porte nalongoli bakle nyonso mpo batiaki yango na trousse moko naye nango na maboko na ye na depose nalobi fukama tata na bokonzi opesinga napesi mwana na yo ndako oyo commissaire propriétaire ya ndako oyo amen amen. Une semaine après alobi pasteur oza wapi est-ce que koki kosunganga te papa lobi accompagner nga nakende koverse mbongo ya appartement moko nasali priere ebisi siko kamata mbongo na yo mbongo elingaka mpe moto arespectaka yango respecte ye parce azozela baninga na ye kende na ye ntina coffre fort zongisa ye kanga jalousement nazwa ta euro te kanga jalousement akeli akangi jalousement. Une semaine après tomemi basak tokesomba appartement wana tanto sisi kosomba lobi papa nzambe no eza monene nana mwa enveloppe yango awa nabi ma fille pesa mbala de ce côté là batrenaka te bible loki olingi kosala fene promptement est-ce que eza na bible te papa oyo olingi kosala sala yango mbangu. Alléluia. Lelo pe na mafuta eza likola papa na bino place na obelela nzambo yanga alongola yo na mpe na via kilocataire nzambe na ngambo na yo nzambe asalela yo boya yambalo yo papa deuxième année yaki nanu te me basakoli balobi tuti twambakaisha yo mpe lelo ni wambakaisha ekosala maboye mpo na yesu ya yo oza na besoin bafoi ya bato te wana eza na foi ya yesu endimi yo foi ya yesu eseponi yo yo mikaba kaka yo mibonza kaka loba na nzambe ngai yeyo tindanga omoni na kisangala ya
mafuta ekauti nanu te ezoluka nde bato mafuta ezoluka nde bato mafuta ezoluka nde bato soki biso totalisi nzambe solo te bato baolanda nzambe lokuta nde moko nalingi osimba makasi soki biso totalisi nzambe ya solo te bato bakoluka nzambe ya lokuta soki biso tovandi kaka na théorie bato bakende luko asalaka pratique mokolo bayuda baluka pratique bamoni te aro batikalaka na ye théorie na théorie aro fue na fue bapusana mpenza epa na ye babi aro obingo mpenza matro depuis Moïse akenda aro ozosala eloko te salela biso nzambe oyo tomona depuis baboti bakufa yo tikali responsable ya famille bato baotosa yo te mpo baotala yo fue na fue moto abala na famille moto abota moto akufa yo kodisaka te loba fue na fue ezoswai balobelaka sikonta moninga loba moninga tonga yoyo fue na fue alleluya fue na fue ode yakamba libota ekomi kokamba ye asaleli bango ekeku. Il a fallu que Moïse akita lisusu pour kolakisa bango nzamba solo. Lelo ngala ngina yebisa yo ke Moïse okita lisusu te yondoza. Moïse okita lisusu te Moïse lelo ezali yo. Na yonde nzamba osala. Na yonde nzamba okamusa. Na yonde tata osala bilembo. Na yonde tata osala bilembo. Est-ce que la bouteille kanga bien? Na lobi na yonde tata kosala bilembo. Yoke sika na osukisa. Moi, je poursuis voyager à Nairobi. À Sali Mukolo Moko, à Sali Mukolo Mibale, à l'obi papa, Rougeur Moko Salinga Wezo Swanga Makasi. Nazo ebate soki ezali nini. Nayebisie kangelanga photo à Rougeur wana tindelanga. Tango atindi ezango lukolo asalinga na bonde la pona bato bana mbasu. Nathalie yango nabisie babeti on basu alobi na kongo kuna na zu yango te koto na ye bani na batu te na zu yango ndengeli mwana bandi déjà ko vivre ko imaginer ndenge mbasu nyongaka ndenge mbasu ebomaka ndenge yo ozo imaginer na ba problème ozo kuta na moto maladie ozo déranger yo ozala mo expérience ya environnement na yo ndenge sepuluma bato mosusu ozo comprendre yo moko peke na omona neti ngape na okende nzela ya liwa. Je dis à ma fille, est-ce que côté na nga uile moko kuna na ndako alobi papa awezaka mafuta mbila huile végétale ezate na ebise ça tombe bien bakoko na biso baselaka mafuta mbila simba mafuta mbila na salo sambu nasali lo sambu nabina mwana vola la pakola yango esika wana loba mbasu na sepeli na yo te ozokanga bien te tosolola entre biso ozala mutu moko boyo ozwaka ye pire masta na yo sikoyo ketala eshusu ya biso omoni yo nasepelaka na yo te so continue ka kolanda eseke yo mpenza baloka yo moto amayele bokobebana na biso mpe loba na mbasu kosepeli nango te o papa na loba bongo na lobi wi loba bongo apakoli mafuta na ye na ntongo na biso ekangelanga foto atindi foto esika wana noir nalobi ne continue na mafuta wana ntango mwana azozonga Kinshasa lokolo mpe cicatrice wana etikalika na bafoto solingi mpe apres prière ya wana olakisa yo etikalika na bafoto boye etikala te
sikoyo omoni eloko etungisa yo wana eloko elelisa yo lelo ozozwa décision ya komibonza mpenza ya solo epa nzambe il faut ebisa yango enaosepela na ngai na yo te ese eza moto ayoki nga na shoki yo mwa moke ngai na osambele na yo te mpo na monoko na yo wana losambo eza ebele yo moko tobetaka obetela yango toloko omoni ngai ya so na lakeli yo erataka te sikomoni maloba oyo olakelaka mabe erataka te wana lelo oloba bolamu na nguya oyo ozwa. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la puissance pour marquer la différence. Et vous marquerez la différence. Vous marquerez la différence. Malobo est pas mon bisou. J'allais dire wabi mutu musu abobeta mabobo makasi po kanso betela ngalo ba motemo batoki ba beto betele mabobo na lobinga te betela Yesu mabobo betela Yesu mabobo soki lipasa akoloka mutu lipasa akotana monganga te kaba ipo bayebisi aza lipasa akomi mpe koloka bato kaka po amisali confiance balobi naza lipasa ndenge kopekisa yo sala confiance po balobi no koza mwana nzambe oyo koloba esala. Omoni si ma prière auto sala ya mukusi auto sala na peso devoir no mais devoir nanga na lobela mo mingi na makambo mbo anga senga ya bandaka boy na ina senga te na ina pesa yo amen oui ngana yete so no bibo seko ko so basa nazo connecté na Yesu apesa na koleka basa tango ozozonga ndako kende siko bombaka mbongo soki mwa mbongo moki eza na kati loba na mbongo wana boye na lembi komona yo yo moko est-ce que baparent mpe balembaka mwana mwasi po akoli oyo beta lembi komona yo moko yena nga bokilo yo sokokebesa mbongo wana lembi komona yo yo moko makambo wana eti folie PDG Vuza kende yebisa mbongo na lembi komona yo moko loba na ye mbongo nalingi oyelanga baninga na yo benga po kote baza Vuza soki poussin aobelela esika pula zala yokaka te na poussin abeleli na pulo babeleli qui va vers l'autre poule nda yake pa poussin po pula leli munene aye po yaza mokie po sécuriser mbongo ebele oyo ozoluka wana omoni ntango oyebiso ya mokie belela benga baninga na yo abenga bawa minene wana kwani uzoloka te nalobi abenga bawa minene wana ya mibale soza na lopango soko na facilité ya omona mikanda lopango no place eza to mokanda ya terrain na yo soki omona ngo te kote ezalaka senga ata batindelo foto lelo to lobi papa Levier nagadia mokomusu kote abibwa kuna nake terrain moko boye baesinga bado omoni koto eza na concession moko baoteka eza dignitaire moko na ntango ya mobutu akosala na yabo odele osali kabosala terrain na ye po aza yango ebele. Qui vous a appris que sur la terrain la vie faut zakar moko et comment on m'appelle ou pas goûter qui t'a dit que sur ça le pas on mi balé to mi ça tourner coquille na vie na yo qui t'a dit ça
D'ailleurs, moi, quand on a son koufi, on est là, il faut comme on a belé pour la paix famille, on va très bien avant. Il y a des sabous pour le pain, on a le banano, ou même qui terrain tout. Nous n'avons pas de tombe à la carte. Bengala balina no batere, bengala balina no banda. Papa plaza di makambo no loba. Papa makambo no loba na experience nango. Amen. Soki za locataire yo kanda. Ko ina malo pangu tota lo pangu te ko adisala bo banko. Azo ete yo kapo so kende pa na yo. Na lo batere azo ete ko kapo so foot la côté mususu. Azo ete yo poke na lopangu na yo. Kamata kayo foot la kanda. Yebisa ngoko. Na saleli yo tro na ofuta la payo to bayres. Moninga na yo ya na sima na yo na ngina salela ye ya locataire ya ofuta nga. Ya yo bibembo sozo sala mwese yebani. Ozala oke kimpoko so kimpoko to suki na kasambulu. Eza mabete eza bien. Bon bakenda Dubai badekio na nini. Eza kama tuna badekio na nini. Babo baotanga na ba école ya bien. Babo tina bango badekio na nini. Toi on a besoin mafuta. Pour écouter de la bisonio sorana. Fongola maboko. Toto dina muzambe pona liloba oyo. Prions au nom de Jésus-Christ. Chauvin un grand merci. Chauvin un grand merci. Papa un grand merci. Bonne parole. Encore merci pour la malobo. Natonio, tu as besoin de cette armée du temps de la fin. On va présenter les vrais. On va exposer les vrais. On va coopérer dans les vrais. On va démontrer que ça là est vrai. Oui, Seigneur, merci. On obito ya loko les aïs. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Adonai, merci. Zambela sikonde moyoki matea. Tobombela na kombo na Yesu. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Bombela na kombo na Yesu Christ. Jova. Nalobi oyo kofi kosala. Nga naza mutu. Naza limité. Je n'ai rien à donner à mes frères. Nane loko akopesa bango te. Napesi bango maloba na yo. Yo lobi obatelaka maloba akompaniaka yango. Okengelaka nsima na yango. Mpona kolatisa yango nzoto. Nauti kotémoigner awa. Ndenge moto eseretiraki. Ndenge moto ereculaki. Ndenge ndaku ya bana na yo ebatelami. Lelo lisusu. J'ai prié pour cette assemblée. J'ai prié pour ce peuple. Oya yoki liloba o. Na nzuna ye. Maladie. Et reculée. Souffrance. Et reculée. Échec. Et reculé. Loi. Et reculé. Le mal sous toutes ses formes. A reculé. Na kombo na Yesu Kristo. Zabolo yokanda. Tikazi alimota na nza. Tikazi ya esiko. Kende na bisobe kauka.
toye kokabela nzambe lelo. Mabota na biso tobonzela nzambe. Esiko tobonzela nzambe. Tolobi ete nkolo biso yelo tinda biso. Tinda biso. Kokisa biso pour se faire. Na kombo na mwana na yo Yesu. Oya vandi sikoya telema. Fongola maboko na yo tombola ya likolo. Ozana 1 minute kaka. Loba na nzambe. A renouveler molimo na ye kati na yo. Yami bale loba na nzambe. A renouveler makambo nyonso kati na yo. Tosambeli na kombo na Yesu. Yo kamera ozo sambela. Kolo kobanda le bandelia. Tina ba bazali banda. Namo ba balandi biso na banda kutola balaba. Molimo mosantu akita. Nous voulons faire partie de cette armée des vins. Cela ne peut être rendu possible que dans ma foute na yo. Na moto eutake pai na yo. Na nguya yo pesaka. Papa, sopa nguya na yo. Kolo, kitisa molimo na yo. Yahweh, kitisa molimo na yo. Mokonzi, sopa nguya na yo. Zambe, sopa nguya na yo. Papa, sopa molimo na yo. Hey, Yahweh. Na église oyo. Twana mosenga molimo na yo. Na église oyo. Twana mosenga nguya na yo. Le renouvellement. Le renouvellement. Nous nous consacrons à l'Éternel. Yahweh, nous te consacrons. Nyoso ezali biso. Pe nyoso ezali abiso. Salela biso grâce. Priez. Salela biso ngolu. Chauffard. Kitisa molimo na yo. Gardez silence, tika maboko akofongola. Saint-Esprit, yonde makasi, yonde ngoria, oye fongola kalola, oye kitaka, esimbi bana na bato, ekomisi bango bato mosusu. Ebandi histoire ya sika, na bomoni na bango. Saint-Esprit, nalobi po na moto te, nalobi po na yo. Simba nsuni nyonso efandi awa. Tondisa nzoto nyonso ezwami awa. Nzoto ya chômeur, ya travailleur, ya vendeur, ya étudiant, ya élève. Touché yango. Tondisa yango.
Kitela yango. Kitela yango. Au bout il y a 3 mois. Seigneur éternel, toyoka ba témoignage. Toyoka ba témoignage. Pour la lokumo na yaou. To exposer les vrais. To démontrer les vrais. To sakola les vrais. Po bato bakoka kozonga epai na yo toloba milimo pour la moisson finale. Accorde-nous de ta faveur, Adonai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour faire Nangi dans ça, la service ne pas prière, n'en a besoin à la filmer. Nous l'espoir pas. Dernièrement, on a tout ensemble, mais ce qu'on a dit, on a tout. Nous téléphonons. Quand on est l'église, on parle à l'église. Après, il y a le dit, Oyo Azana. Et ngombe ya kopesa pona œuvre de Dieu. Na poche na ngai chukua na zaika na $20 ya pa. Et na zo $20 wana. Na pesa. Kitu tuane silate. Na zo paso. Kitu tuane silate. Na zo patika. Et silate et ya transfert. Au moins le seulement et ya transfert. Amen. Au moins le seulement et ya transfert. Et ya tout monde azo pambwa ma. Donc tant il y a le but que na mais ce que je te le donne. Et Dieu te bénira. Ce qui doit associer qui est na katina action spécialement papa. Parce que je sais que Dieu me bénit. Vous savez que pendant qu'il prêchait, comment il a $10, comment il a dit? Et puis, quand on appelle $10, on appelle pour le côté à Moutouana, à il a marché. Mais le roi dans la quinte, il a embaillé. On va changer ma canisse. Mais il a changé ma canisse. Surtout que na fumula di connexion. Donc, rien que les gestes que j'ai posés, et la monnaie maman rappelle le côté. La éducation aussi, c'est à vous la narrater. C'est aussi ça à Robin Maringaï. Et ils en vont au football. Amen. Il y a une bénédiction pour nous, pour que nous soyons bénis financièrement. Papa Rodi. Papa Rodi. Il y a une enveloppe que nous avons préparée pour la dédicace spécialement pour vous. Papa Rodi Azoya Nango, ça c'est pour l'église. Pour que Nzambe afuwe la bisolo. Amen. One est à l'église. Mais dans l'église, on participer dans cette bénédiction. Donc, les lots, ce que j'ai compris, Zamba limite à la béni financièrement. Les lots, ce que j'ai compris, Zamba limite à la béni dans ma femme. Les lots, ce que j'ai compris, Zamba limite à la béni dans ma tue. On a un compagnon. Oh! Là, on parle de l'auteur. Les lots, on Zamba limite. Donc, on parle de la biso, va faire un point qui était les malisusu. Les lots, on Zamba limite. Mbongo na yo, nenge umela ebota kake ifo ebota. Na vinanga ataba lobi ataba boy ngana yebike makamuna na ya mbongo ya kopamba ma e ya hala nzerana yi. Amen. Amen. Wana zaki église pour que Nzamba pa bola biso. Mais j'aimerais bien na mutu nyonso ozo ndima ke transfert ozo salema. Ozo ndima ke makamba mineno ozo salema.
Il faut témoigner. Il faut t'adorer. Et à chaque fois que je fais confiance en son Dieu, ce Dieu-là ne trompe jamais. Il faut qu'on l'amène. Amen. Ça va ça va $20. Il y a un peu ça pour ça va pas. Donc l'homme de Dieu va prier pour que financer le offrande de l'église. Oui, viens.